FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneur et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu, référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende qui salue. Alors aujourd'hui, je te rendrai le double. Le double, il y a ma agneau, le double, il y a ma agneau, parce que c'est qui, alors je te rendrai le bon, on dit mon père. Il te rendra le
Nzambe. Nasali mokili nini? Nasali mokili nini Nzambe na ngai? Na kimi Kinshasa makambu. Na yabe awa na poto makambu. Ah Nzambe. Nazongi suna mboko yo biloko ekei. Bakoli ekei ngai bakoli na ngai siko na zonga Kinshasa eloko nini Nzambe. Papa na ngai. Bikamni da. Bokosi. Mais bikamni bozolela yo mona nzela. Osanga na mboko yo. Ah mais benga na sanga na mboko ya nga fina nga makambu na makambu. Nini lisusu dadi? Na yaki poto. Na kimi bapase Kinshasa. Bana poto basungi nga bakabeli nga babiloko ndenge na ndenge, ba congélateur, ba télévision, oyo basokolaka bilamba wana bakabeli ngai. Bamemi nga na agence moko balobi otie lelo ekomi lelo. Yaya na tiki biloko na benga na Kinshasa ekomi tokoma place balakisaki biso kuna agence yango ezalaka agence te lupango ya bato. Dadi. Na yape kozongela bango awa na kuti baza te. Soko yesika il faut se renseigner malamu po ba escroquer ote. Ah, au moins na France mobimba. Europe yo. Surtout na Île-de-France. Île-de-France. Agence ezakaka moko. Ah, Nzambe biloko ekei déjà. Solo kaka wona za agence te. Agence eza moko ezali FB International. FB International. Donc toto ba FB International cela veut dire Fiston Basende. FB International Fiston Basende. Soko tebilo na FB International. Yebaka ngo soko tebilo na yo lala pongisa na mutema kokita. Pourquoi? Parce que okozwa biloko no ya kokoka. Biloko nyonso bazoka loko boko te ya mutu. Soko te dadi mais koke yo FB International yango awa. Siko biloko esekei atola bisinga FB International yango. Na suka wapi? Ah Nzambe na ngai. Pourquoi makambo ezolanda yo? Biloko esekei tala erne komona FB International. Nzambe na ngai. Mutuka na cheki ekei ngai. Komi tungisa te. Malasima bako escroquer soute. Omoni FB International. Yango sa ramassage yango moko. Kati tomona biloko ekei deja na komona FB International na beta. Omoni FB International yango. Dadi bes pour rien. FB International les agences oyasi. Batindaka puis basaka nini bazwaka. FB International ezakaka na Congo Kinshasa kaka te sikoyo ebakisi pe ma voyage ya Angola. OK. Lelo pe bato bazotia même espèce awa na France bato bazwi na Angola. Et bongo pona biso to pe ba nyonso basa pe na bongo aninga tinda. FB International aza agence oza na solution ya ba mabota pe ya mabia bato. Na FB International transfert ya mbongo pe sala maka. Ce côté na 12h30, 12h31 mutazui. C'est moko na Congo pour mutozo mbongo. Même na Angola, ceux qui ont pesi mbongo en France, ne connaissent vie à partir d'Angola. Pesi ka numéro na ye, numéro mutakoza mabengi azui mbongo sans problème. Bon ça l'ensemble évangéliste kosi. Na nina tu na yo boye. Ezala mutoza na mutuka. Ezala mutu yo asombi eloko nyonso oyo aza na ngoposa. Dadilité ya kanda na kata FB International. Ezala mituka totindaka. Ezala ba meuble biloko ndako totindaka. Osomona aba ngungulu. Bakoni ya ndenge na ndenge etinamaka. Ba cuisine électrique totindaka. Ba jouer bana ekendaka. Boni bato mususu batiaka ba biloko na bango oyo nyonso balingi ekendaka. Ba paquet mai ekendaka. Bato mususu na zokende Congo. Aboyi na kosala ba mai asali provision na ye. Soko atie déjà va totindaka pe kendaka mituka ba meuble ba congélateur ba bafle ba instrument nyonso ekendaka. Yango na moni biloko ya ndenge na ndenge awa po FB International. Nandimi na sali erreur. Kobanda lelo vina ngai kotinda biloko na Angola na Kinshasa. Na kobanda kosalela agence FB International. Kuna totindaka pe tozwaka. Epa ya Fiston Basende. Telemela FB International. Façon na kopapola ye akozwaka.